mais nzonzingi oyo tokomosala baninga na biso oyo o nga na tiki sport na landi bango nzoka na kendaki na Angola combien de nzonzingi yo sosi nasali nzonzingi nasali banzonzingi ebele na bona ngo tanga kombo bato pona na kanga na viana so yé na pièce na yo longia maîtresse ya te bosumba ni tonga nasali nzonzingi na nini na yazo ya ta transport a piengai. Au contraire, na sali nzonzingi na yo, me oleleli nga transport pesa bato na yo nga maîtresse na zumbo na pesa. Tongi chocho ke aza artiste ya matanga. Take chocho yebani banda le otume. Komi bazoba na Angola. Nga na mibonga zoba. Zoyoka. Po niveau yo bazo lukanga na problème sanda na okoma pe na su. Maîtresse maman la lesbienne na kata Angola. Donc sport wana osalande mtemima okoma lesbienne. Oko yebisa bisoni par rapport aux lesbiennes. Bango baza na épreuve. So baza na épreuve kenga na lesbienne ba ipsa. Lelo nga nazaki mopagano na tambola mabe, betamsu na za invité. Nzamba yebi. Mutu ya lingo bomanga a échoué. Oyo alingi ko bomanga maîtresse a échoué. Soki nazalaki na problème na ye. Tombongo na ye, to likambu na ye, ifala yo ibisanga nga maîtresse na mikitisaka na nga. Mbasu wana. To basu wana mibalo babakelo mbasu baza bata théâtre. Bon, wana na oyeba na ote. O eza makila ya motanda ngalo. O ba bouger za maîtresse. Zoyoka. Eko yeba na mutasala nga bo. Maîtresse za na problème na bata théâtre. Ozana batmo ya théâtre ozaka na bona ba problème na bango. Te bango nde bazana ba problème na nga za na ba problème na bango te. Salut à vous, bon dia, batarde, bono, iti, bonjour, bon après-midi, hein? Bonsoir, good morning. Na anglais na bapesa mbote na butu jusque là comment tu na décrit ça peut s'en répondre. C'est bien. Hein, je suis là encore une fois mbote na bino mais très cher internaute de l'éco RDC. Nga wa bino Sandra qui me parle quand na ebisa bino que déjà de retour à l'éco RDC, hein, déjà de retour sur l'éco RDC. Toujours continuer quand on va confirmer na bisa Angola, mais cela n'empêche pas que tout ça la musala na biso. Bien là, je tiens à saluer mon boss Jean Tubo Boike kwa Fikino, na pesi mbote na Mamonto, moi c'est papa Mario, na bosanité de Chris derrière la caméra, na pesi mbote na Dadou Dax qui sing pour les autres, Dax Miala, bambote be na yo Tatiana Aboya, hein, na bosanité staff la référence c'est Tatiana Aboya, bon na Pangila, donc nous sommes comme Mélaline tozala wana donc tokutana pa Tatiana Aboya. Bien comme d'habitude, je suis là avec nos télé-réalités. Aujourd'hui nous avons sur la télé-réalité wana to luka bongo actrice, to luka comédienne moko na kombo ya maîtresse. Donc bato baby pena théâtre bakoye ba maîtresse ça mutu asala théâtre pa ya papa na bisonga dia dia ngade de sona bosante de Christ donc maîtresse asala théâtre et pa ya ngade dia donc toye penza awa toye ko luka maîtresse ezate ke to sala surprise ebe pena na mama faut que to ya pona benga ke pena ebise ke to ya parce que azobela pe sous prétexte que babwakela ki mbasu bato babwakela pe mbasu ngo sous prétexte ezaka bato na bango ya théâtre donc ngana bino to yebi tena de Christ pe to yebe bandel pe sukate donc toye ko luka maîtresse pe sa vandaka na palanka. Donc tu vas faire na palanka, maîtresse pas faire na palanka. Donc tu es comme maîtresse. Ensemble on a bien découvrir vinae, comment au salanini, d'autres personnes vont traiter à lesbienne à ma casse maîtresse. Donc on a bien notre lingi, tu es parce que c'est solo, tu es le kuta. Babwa que les mbassu ya solo, tu es le kuta. Donc on a bien le longo, hein, na dingato découvrir makambo nyonso on a ba bonné na nga eko RDC. Bongo te Jean Tubo. Donc bongo de Cristoleka. Ah, mboisa la terre de Christ. Mais peut-être que mboisa la raté pour comprendre, je vous dis que mboula grave ezobeta mikolo hein. To sel penata ebele na Angola, mboule beta ati. Donc to sel penata ebele na Angola awa, mboule beta raté. Mais mboule beti siko mikolo ya chaque jour, mboule ezobeta kaka.
Merci bon monde donc ensemble on a vu nous avons santé ben les Gabonais le seul fantôme qui sourit Paulo dos Santos Bodrick Matadi David Lutete donc on appelle ce nom sur Bambote Colicença Posso yeah très cher internaute de l'éco RDC. Donc quand on a vu ça bino to zaboto na maîtresse et otala e de longango yango bato ba bi maîtresse est là ça la théâtre pas ya ngadia dia venga de ngadioso donc ensemble ngana bino to découvrir ba réalité quand on sino ba bokila ki mbasso est-ce que c'est le bokila mbasso maîtresse ça continue ça la théâtre ou pas maîtresse ça lesbienne ou pas donc ngana bino to découvrir parce que ngapena ibina ngati de crispa ibina eti donc to mto ko ngwe na yoko maîtresse ni santé santé moi muke kando moni boye mwa nzamba zosunga maîtresse comment ça se passe Tovanda ok de Chris maîtresse a bien vontade on est à portugais mais je vous dis que pour expliquer ça ils ont un mois de temps donc on a bien nous l'accent mais pour expliquer bien en avantage de que tu es à l'aise hein yeah. Tous à la vontade, c'est-à-dire tous à la vraiment à l'aise. Maintenant ça arrive à tous à la vontade, dit que c'est un alongo la sonnerie, il y a téléphone pour ne pas tous à la déranger. Bambote na gaita makelo na peso bambote belé na dejingenga, bambote belé maîtresse. Boni na bandeli ça encore une fois boni angola boni confinement parce que tu continues jusque là dans le confinement il y a d'autres personnes par exemple c'est là qui m'habituent en Angola je vous dis qu'aujourd'hui la frontière il faut ngamater to bimate to akana kati mboka boni ba confinement ya confinement za na kaka boye bon to me moka ndenge kendele mais il paraît to yoki ke esili poto mona pe ande ezala kezo zala bongo te yango totalaka ndenge mambo yango ezokende totalaka makambo yango ndenge ezokendele maîtresse question liboso tout d'abord oza vraiment question te eza ko maîtresse ça s'est présenté par ton vrai nom ndeti nga nayebi vrai nom ya maîtresse te nayebi oka maîtresse nayebi so maîtresse aa na kombo mosusu oyo ako se présenter na bato baolanda biso kombo na nga vraiment oyo mama na nga na papa na nga baboti nga kombo na nga ezali Françoise Motanda Ngalo. Bon, nayaki kozwa kombo ya maîtresse na sport. Mukolo nga nalataki premier dan nde mukolo ya Françoise. Tokende penza kuna me maîtresse wana komno ya kitoko Françoise ya. Obomi no kaki Françoise wana kaka ki maîtresse. Nabomi te. Eza na bato babenga nga penda Françoise. OK. Nabomi te. Naza pena na kombo wana poza kombo na ngai nazala pena na kombo ya Françoise so mutabenga Françoise fona tala so mutabengi maîtresse fona tala nyonso eza kombo na ngai OK nyonso eza ka yo maîtresse to non sur le plan théâtral maîtresse akoyebisa biso obandi théâtre na groupe ni ngai penza na bandi théâtre kana Chic Choc po venga biosi viena nga nanu ya banda ya mabele ya Kasavubu azai coincité donc nde na tozaka so tovandi na le mutu makam na banda osala ko moko boye bakoloba likambo na grande sœur na landi madombonga so na lobi likambo bakate na seka na ndako alobi yo fosa théâtre kaka yango wana vuma esala ikeno lokola baza osala pembeni ya ndako na biso nde esengaka ke nakota na Chic Choc mais à part Chic Choc natika nanga kokuta na groupe mosusu te na tina ya Angola so na bimi nazalaka na Chic Choc soki nazongi navandaka na ngai maîtresse obandi siko théâtre na nini ano na bandi théâtre na bandi banende zela so na bosani te na bandi na ne ba 85 pe ba 85 wana tant na lataka premier dan nde tant na voyager kozonga na ngai na koti na Chic Choc
depuis 85. Et maîtresse Nino et Saleh qui maîtresse en Angola parce que les lots s'est retrouvé dans Kati Angola. Nino et Saleh qui est dans Kati Angola. Bon, na Angola vraiment na yaki po na siège na Angola te. Vient na makanaki de Lister na petit na etu sendo lubayebi na koma na mboko po na voyager na compte ya sport. Ponga vraiment naza na fédération Angola awa. Autant na ye na mboka ngo na bandi ba entraînement na sporting et yo koma mambo balanga yo mo yebi kaka o kombo langa ponga ba document na ngati le za na fédération zo kanga za na ngai maître ya simanda kute et puis nga na ya na passeport na nga na uti na ngo za na ba visa na uti na ngo Kenya, Dubai, Iran, Asie na kependa mwa bamboke bele na ya na nga vuma ba ye na nga pona kota na fédération a na sporting autant na komi et yo koma ba préparation ya voyager Portugal talaka mboka ngo langa na shungu tana moni ba komi ko compliqué wana pauvre mobile na ngai papa ba na ngai que son âme repose en paix papa ba na ngai oke na fédération akuti mo ba discussion wana bazo sala pona ngai na fi mobo ya shungu lokola azaki mutema mukuse aye oyebisa ngai ke okete nga na tuni problème ni na lobite bango ba yebi ke yoza liboso ya fi wana za première dan yoza troisième dan entre temps yo mtozo pesa entraînement na sporting sko ndeni ni bango ba déclarer ke no langa na shungu eza bongo yo mondeni abi okete nga bia na okena nga pesute yango moni délégation na bakendaka Portugal nga la tikala donc maîtresse ya kana Angola na ndenge teke ya siège na Angola ya kina Angola na ndenge voyager na ndenge pe ya théâtre te donc sport mtememaka yo na Angola et maîtresse na yo papa bana na yo maîtresse azali mama ya bana boni bon nga naza mama ya bana misato mwana nga liboso aza na 12 ans Leila Motanda ya mibale aza na mwana nga liboso aza 18 ans ya mwasi Leila Motanda ya mibale 12 ans René Motanda kasule nanga batikaka na 8 mois mais lelo akoksi 6 ans Strela Bolilanga baza misato donc naza mama ya bana misato mama bana misato kasule neza mona suka mona suka abso benga bongo bakasule kasule nangai donc mwana suka Strela Bolilanga Josephine Strela to peso bambote binoso parce que ozali bana maîtresse bazawa bazali awa bango nyonso ozana bango bango awa ok oh donc c'est que maîtresse pesa mtu akala wa osali ba combien des années au beta basanga bana ba 18 ans we na okokisa 19 ans awa wow Angola okokisa 19 ans na Angola tozongi susi na makambo ya théâtre maîtresse théâtre nini ebimisa yo ya liboso bato bayeba maîtresse epanga dia théâtre nini osala pièce nini osala ya liboso oyo esalaka bato bayeba o lelo on ba titre vraiment tellement kala mais to salara pièce mo boye na sala de musuna lataka teni ya la police to kenda sala tournage yango na mola na epa ba mao mwasi to kenda sala kuna nazalaka policière oane bimisanga musu to sala kina ba epela ya naza de pièces na sala kuna o bimisanga mais tellement kala ozoye ba société mais est-ce que ba théâtre ni ba pièce ngo sala mi balé bando banda na pas na sala ba pièce ebele na bando sala ba pièce ebele bon ba pièce mususu na bosani ba pièce mususu na zanga pona nini ngazaki bazo sala ba okabola de ya ba tableau ya sala boye voyage ya sport ye na voyager osomona nde ezalaki soki bo préparer loko moko boye ya pièce po bo sala voyage ye na voyager donc naza kolanda na voyager nanu ya sport po kuna nde ezalaki makambo yango wana nde naza kolanda kuna bien maîtresse depuis en Angola a otika na théâtre tozo continuer théâtre parce que to yana makambo ya sport to yana makambo nyonso esengi ke to tuna maîtresse tozana na makambo ya théâtre nanu bando ye en Angola otika no théâtre po yela no makambo ya théâtre to yela nde sport siko tango yepe na Angola osalaka to salaka te to tika ngai tango na ye na Angola nazali na makambo ya théâtre te o comprendre na ye kovanda mwa taba 2 ou 4 ans boy na yo mona soleil ladi chocho
wana ba camarade na nga ya chic choc chocho bande soleil ya bande ko kende ko sanzo nzinge pas Christian voyageur mais ce que lokola nga na yaka na yelaka na ma mususu na se bazaka penza na théâtre te na mona ki temps ezaki mukie na kendaka sport na sporting kuna na kendaka esusu ba tournage pona ngai entre temps tant nga na ye na zai mwasa libala pombai na nga azaki na tolingana na kini ya yaki avant na compte sport oye paza azaki judoka deuxième dan ozo comprendre tangu toye tali naza déjà na ndako libala nakendaka sport nakendaka théâtre esunga kite mais soleil abandaki vraiment so tournage ezali ba Christian baza nango na ba Monique mais omona mbai na nga compliqué alobi te théâtre na sport donc na ndako na osala musala wana nanu mwana zate epesaki te nakendaka lisu théâtre mais tangu namoni baninga na nga siko bayo koma ebele baninga na nga bayo koma na mboko ebele esengaki ke ifona bando sala na bango tangu na yo mona peke ma voyage yango ya poto na compte sport na keli sute nde na yo kota makambo ya théâtre siko na bandiko sa nzonzingi ti ba epela bayaka tozalaka na bango mais nzonzingi oyo tokomosala baninga na biso oyo onga na tiki sport na landi bango nzoka na kendaki mabe kendaki mabe maîtresse kendaki mabe de Chris maîtresse abia kendaki mabe donc tozo kende malembe bon bando zada ana ngula combien de nzonzingi yo susi nasali nzonzingi nasali banzonzingi ebele na bona ngo tanga kombo bato pona na kanda nasali banzonzingi ebele omoni kote na biso ko tuna kama na nga kadogo omoni na viana so iye na pièce na yo longi ya maîtresse ya te bosomba te kadogo na dina vese bambote ya dina vese bambote kadogo donc même ici la yebi même ezoka yebi so boye na disque na bino na viana so ke longi ya maîtresse ezate so maîtresse a joie kite bosomba te mais za na ba oyo nga na sali ba nzonzingi na nini na bango na ba pièce na bango na boy na ngo tanga kombo na mpo na tina tanga ba kombo na bango te mais ti lelo balukaka ba disque wana o maîtresse a sala ozomona na sala ngo pe elo te mutu moko tonga na sali nzonzingi na nini na yazu ata transport a piengai au contraire na sali nzonzingi na yo me oleleli nga transport pesa bato na yo nga maîtresse na zwimbo na pesi na sala na nga nzonzingi awa mais na mutu moko tatikali kopia nga mbongo ke futa ta transport na bebe na nga wana strela asala nzonzingi awa ata gazoza basombela ite ozomona mais esala biso pasi makasi biso batise musu tokomo benda neti chocho bomonaka ete boyebisi botongi chocho ke aza atise ya matanga take chocho ayebani banda leo tilobi biso kuto esima nete opie respect mais awa lokola azane na bakopo nga koperaka chocho pa kopera biso tena mboko toye ya ba distraction te ya matolo te ozoyoka ona mona mwa mutu mobwe na bete matolo po apianga te ngai so na obima obeso na ya matanga na yaka de ana poshi na nga tina ozonga na poshi na nga makambo matolo etala ngai te etala maîtresse ti matolo etala ka maîtresse ti na pesi bambote na chocho to lukaye parce que na batu bene RDC batu na pe chocho aza mutu asalaka théâtre pe panga dia pièce moko onga na yebi ti lelo na rete na ya chocho onga na yebeli da pièce moko basalaka na apo azaka so ministre boye chocho bazaka on dirait bata part de truc pareil apo abalaka donc pièce bana rete na makasi ya chocho yango wana to luka pe chocho maîtresse to yesko kozonga pona moni maîtresse pena na théâtre za pena omi pesa no super makasi tena makambo ya théâtre to yesko na sport to na sport maîtresse banda sport na nini a maître akeba wa kata guruma banini de Christ yo panza caméra donc maîtresse o bandaka sport na banini te yo lobi mabe olobi ke na mi pesa ka penza na te non soki na bina landa par rapport à ce que yo moko ozo répondre na ko ça de Christ par rapport à ba réponse ozo pesanga ezo la sapena que beaucoup plus mais toi ça na makambo sport te donc nazalaki na volonté ya kozana mambo ya théâtre a condition ya ba artiste yango esalaki na bendana
ozomona so omoni mutu azobenda na ba problème abangi yo te ozoyoka eza na mutu mususu si bato bazolukila ko ba makambo wana na bato wana to corriger place muke pono loba po yo lobi ke na se bazaka penza na théâtre te or que na théâtre na lingango makasi ozomona tina na oyebisa bino tina ngai nazo se baser lisusu na théâtre te mais sport nga na bandi sport na ko loba anete mais na bandi sport na 6 ans 6 ans d'âge donc na âge na nga vraiment normal 6 ans na bandi moi ko sala sa boy mama biso tango azaki en vie mama na nga zo mona nga neti na kola bien te na obota te zomona na bandi ko sala sport na âge ya 6 ans moi makamwa makasi nga na beti babil nga na beti bala makolo na beti basket donc mama zo mona neti na okeka makambo bana mibali tant na yo koma ba âge moko 18 ans mama na nga bande ko senga ke na linga na bota nga mama yo ko lo bateke na bala yo lo ba kaka ki ona linga na bota donc mama zaki ko s'attendre te ke nga na obala o mwa neti ba fio bazala donc ba lesbienne ba excuse nga na fingi bango te place bazali je be ba bio pozala radi te nazala bongo te to koma donc lokola mama na nga za okatia enti mwa lesbienne mo boye po na koko botaka te na vie so comprendre mais malgré na landaki mama na nga te isenga ke fona tanga na 6 classe na ngai na tangi na ina ti na ndenge na ye awa nde esengi ke fona bala na bota nde lelo na yo bota bana nga misato premier dan na ngai na lati yango na Congo deuxième dan na lati yango na Iran na zi troisième dan na zalaki awa na zongi na préparer ni nanga awa na kelata troisième dan na martyr na stade de martyr mutala tsangango fosho ndoto tedi place oza koko umela ye mutala tsanga troisième dan donc wana pena grand maître tedi ye koko na ngai mais maître na ngai za maître dalo OK mais sikoyo maîtresse yo bandaka sport na 6 ans sport on bandana na 6 ans ko bamba na penaki OK na basho bamba nto ya ba kosaka na wana no lobaki no wana ya ko beta bale ya ba bill des trucs pareils te sport na bandaki bandaka na mukeneti mwana nga 6 ans abandi déjà sport strela abandi sport René aza déjà on jaune donc bana nga neti Leila aza boxeur mwana nga ya 18 ans ozomona na ndenge na obanda bana nanga ndenga pe na bandaki ozomona bon bamisu bamona ke bamisu baloba nanga maîtresse ndeni nozotika bana basala sport seke bando bunda loba na ngola omoni mwana soko otiki pa maître ya bien mwana soko azalaki teti soko azalaki moyibi soko azalaki obunda ozonga mutu po akobando banga mwana oyo akozwa maîtrise yo mwana obando zwa maîtrise soko lati premier dan neti nga sanda to beti nga na ozongisa te na niveau nga na komeli ato beti nga na ozongisa te donc yango moni na ngola na kozongisa te po ani po banga ke obuka nga so bezongisa te kozongisa eza te ke na obuka yo l'état za so ke funda ke na sportif ba okanganga effectivement ba okanganga pona poto pe mundela lobi na biso awa 6 mois même famille no ba omona ote ozana kasho ponga na kende pe kotanga na sport na France na tanga sport ozomona mundela lobi 1 mètre égale maîtrise zala na maîtrise tango ba omena so libanda batu batali ke maître ba omena se au sa réaction mon côté bango ba yo bundelo yo se sauver na yo po ngana ko salo eloko moko me yo yebi prise ko barete tango no so eloko mo bu okoyo kufi problème ozomona eloko biso ba maître to evitaka po ngana ko luka na betoli kofi moko bien yo ebo bare oyebi te no be ngana obwe no zongisa po yo buma ngo yo buka ngati nyoso peka yango wana koboya kasho ngo ya so na ke kasho bana yango moto boya ka ba problème wana lelo to komi bazoba na ngola ngana mibonga zoba zoyoka po niveau yo bazo luka ngana problème sanda na okoma pe na suka
naokoma pe na suka na mutu naza responsable ezalaka soko moni muninga na eloko ya mabe benga tanga selonga nde nazalaka benga nga solisango moni boy bon ba jepe ya kovandela kombo ya bato nayebi te oyebi te tozokende ben tozokoma ti bakote mosusu kuna mais toi sisiko koyebisa biso na papa abana bokutana nde ava to antame to yesiko na makambo abwakelaki yo mbaso to sport avant kutokende kuna de kristo obenanga na tuna maîtresse tokende na makambo ya lesbienne ava toya nde nokutana na papa abana tokende na makambo ya lesbienne bamisu balobi maîtresse mama na lesbienne na kati ya ngula donc sport wana osala nde motemima okoma lesbienne okoyebisa biso ni par rapport kozala lesbienne bango baza na épreuve so baza na épreuve ke nga na lesbienne bayebisa yo nga na mama bana na lesbienne te peut-être kolata na nga nde ebangisaka bango nalata lokwa mobali mais nalatela ngo na ngola te so otuni famille na nga nde naza boye no omona nga na liputa te non te mais de Christ amona nga nalataka liputa nalataka jipe nalataka robe nalataka nyonso et puis nga naza chrétienne nasambelaka na la volonté de Dieu pasteur na ngai nani innocent salazako oyo lelo asalisinga mbasu oyo soki lelo nga nazaki mopagano natambola na mabe beta mosu naza invité nzambe ayebi ngai kolela na nga kolela ya église na ya pasteur na nga nde atiaki loboko ezali bitumba yango lelo na telemi boye tosola nayo mais soki ezalaki ndenge bango bakanselaka nga selon bango nde bakansela nga mais tamsu naza te ok maîtresse azane lesbienne te ezaka peut-être kolata nde bino bomona kalata aza déjà mère de 3 enfants azali na mobali maîtresse ko tokoya ona papa abana bokutana nde mpo bete biso mwa lisola mokie ke na papa abana na yo bozalaki na bana ekishasa na nde boyaki makambo ba fédération de trucs pareil boyebana wa bon papa bana nga toyebanaki nga aza otanga na gradi na opréparer d'état ye azali koteka bacrème liboso ya gradi mais entre temps tambola na ngadi ade a partir ngai nazoyaka kotala pe théâtre wana na koti te ye azotambola na ngadi ade eye kosala ke ndenge azali komona nga na école ndenge azomona nga esu na chic shock nde ayaki kolinga nga mais papa mwana nga azalaki mwana Petro Congo nga naza mwana Kasavubu zomona sko famille na nga ezalaki kote na ye kuna Petro Congo soki na ya pe Petro Congo to okutana na ye famille na ye to yebanaki mais to yo yebana lisusu a partir ye alinginga kolinga ye alinga nga muto ayebaki yango eza papa Moselu ya dona place oza ya yo yango Moselu muto ayebaki histoire nga na ye eyo sala ke batindie awa na compte ya basket ya yaki na compte ya judo te ayaki na compte ya basket tango aye aosala aobeta basket aosala pe judo eyo sala ke na basket muto akufaki ebebisaki moral na kati ya nini nde baza osala nde baza obeta eyaki kosala ke atika basket atika lisiko kaka na karate tango avandi après 6 ans ndenga na yaki mais nga na yaki pona libala te ozoyoka nalobaki yango déjà bien avant koyanga na yaki libala te na yaki pe théâtre te tango na ye makambo ya sport nazo vanda pe pa ya tia nanga akufa nde aza tantine tantine ezala paternelle ezala maternelle tobenga bonga batia ya lokola na yako na koma vande pa tia nanga eyo sala ke ya zouta entraînement zo ya tozo kende po ya yaki de avant ye ba nzela aza o memanga ti esengi ke ngai na kende so voyage te nde moni to komaki na ye ndako moko na ndenga salaki geste pa na biso ndenge toboti bana na biso mais liwa muteka bola inga na ye que son âme repose en paix ya pe mana na kimi abelaka te abela ite akangamaki na ba na loba na yeba te so ezai courant ou bien gelador alamukaki na 0h akata gelador babenga nini groupe électrogène bakata groupe po ligar courant bon wanga naza na bébé na chambre na yoki agangi nata na salon azobundana na singa ya groupe leta na kei na benda boye muto akufika na salon sur place liwana ezalaki bongo ya maladi te eloko oh my god
C'est bon, il y a maladie, le côté. Bon, ma ramené ce ça, nzambe moka yebaka, hein. Nzambe moka yebaka, to tikela ye mukolo mokili, mukolo pema, mukolo nyonso, ye moka yebatan na ye. Et maîtresse to ye sikoyo, lelo ba yeba ki maîtresse mbasu. Ba boki li mbasu. Est-ce que ikoza te ko beta ki mouvement mabe ndebo kina ba entraînement bon beta ki mouvement maboko ya ki mabe to soit cause de l'infection hein des trucs parce que il y a rappel de fois au stade ki mouvement mabe infection pesa la babdo mo abongo na ebiti mbasu pe na mbasu asuru na ngolo babo esandra na ebisaki okena bandi sport lelo te na ebi shock ya sport omoni epela tango ayoka ike babwakeli nga mbasu esale pasi abengi ngai na WhatsApp ayebisi nga mwana mama na olela paso nga na yoka ya 3 fois yozo yokango epi ozo yokango famille eza pembeni te nazoka pasi makasi paso nga na yokaki ekwepa na yo pasi ya shock koya na mutema te mutema esala moto zokata bilambo zokoka te ya sport ezaka bongo te mais oya ngai bandeko na ngai soki balingo bomanga na yebi te soki nani nde alingo bomangai na sali nini soki nyongo bafutaka so muto asali mabe bayebisaka yo ale so bolimbisi na osenga mais yako linga ko bomanga Sandra ba passion nga na monaki na botame na mona pasa ndengwana te bokendaka pa mutu bato bayebaka eza mbasu batali bayebiso pena ke sire mais eza mbasu bon pasteur na ngai innocent asalisaka ngo pasteur na nga asalisaka donc surtout côté na biso asalisaka ngo makasi tangu na bandi koyoka na moto na sa makolo na komo yoka moto na komiso na lati keti esimba to mone fona longola lipapa fona lata la gomme mbala moko na komo yoka genou bien te donc passe bandinga na genou ti na misapi mais skoyo tous les deux makolo mopandi oyo esalinga rouge jusqu'au côté poté bimaka na moni penda rouge donc moto lisusu na pota tangu mwana na ngai akimi mbangu na église ezai dimanche ekutana ekenga na okoka te na obaluka mwa bato visu ye abengi pe talaka nga naza na bana na petit frère nanga amoni koganga bengi bata quartier donc nazala esu komiyeba penda te mpo na moto wana na longola bilamba me natikala na coupe nazokoka te mwana nga utaki église ba 13 akoti na lupango amoni bato bayebisi ekende benga nanu pasteur tango azongi akebenga pasteur mama diagonesse mama prophétesse na biso Malinda azalaki ayaki na bandimi na biso église bayaki tango baye avant nanu bazuma ya mungwa babandi sopa na ndako babandi prière tango babandi prière bazwi makolo batomboli ngabo tango batali pasteur agangi po Malinda na pa asalisa yango pasteur bien mbasu pasteur na mbongo na ye akoti maboko apesi petit frère akende na wenze asomba bakisi petit frère ke mbango asombi bakisi pasteur ake na ndako azwi huile de livre eloko nanu apakolaki ngai huile de livre wana tango apakolinga azeli kisi tango kisi ye apriele kisi abandi kotia ngai mama dimanche wana nalala te na kisi mais pasteur atika ngai te azaki na ngai Malinda na bato église na nga batika nga te donc pasi wana naninga okanisa ngo lisusu te mpo na mona ependaki na okufa dimanche lundi lisusu pasteur akompenda soka ya azokengela nga boye dimanche wana nanu ndenge bango balobaki bamona nga na esprit de mort mpo na bando otala bango te omona baozongisa nge elongi boye soki baoprie baozongisa nge elongi boye apres nde bayoyebisa nga ke yo okomaki na elongi ya okufa okomaki koyoka biso soni mama donc eloko balingo bomela ngai nayebi te nazalaka bien mais moto oyo alingo bomanga aéchoué oyo alingi kobomanga maîtresse aéchoué soki nazalaki na problème na ye to mbongo na ye
to likambo na ye ifala yo ebisanga nga maîtresse na mikitisaka na nga mais oya obomanga ngai na yebi kobwakela mutu kisi te tina lati 3e dai na simba kisi te ozoyoka famille na ngai bakotaka kisi te soko meki ezala yo koko ozala mwana okufa donc famille na ngai yebi kisi te soki yo mutu ozoko kende ozolingo tia mutu na nga na se famille na ngai ekipe yo pasteur na ngai akosan charger na yo ngai moko na kosan charger na yo maîtresse sikoyo tango ba pasteur ba yaki bongo basali yo ba traitement ba makambo wana nyonso est-ce que ba yebisa que parce que des fois pe ba yebisa mutu ke mutu bomuta boki lo mbasu na bato basali saka est-ce que ba pasteur ba déterminer que nan ba boki lo mbasu nde na oloba pasteur a olandango mama prophétesse na biso alobi ozana basi mibale ba obundisa yo alobai nanga basi mibale ozomona tango mwa pasi ekomi aussi la mama Linda alobi maîtresse ozana basi mibale ba obundisa yo nga na ebisi ye malinda basi yango banani nazana nga na problème mutu te ya lobi peut-être yo koza na problème mutu te mais mutu akoza na problème na yo eye koleka pasteur na nga ye mutu alobaki maîtresse nga mutu na moni makambo yo ezoleka eleki na nzoto na yo makambo ya théâtre pe misango ozoka nda lobai na bango baba sena nzambe bako otangela nga te ki o eza intel mutu asala kiboye eza intel te c'est un vrai le babongo eza apanza bato alobi na ngai boye maîtresse nga na ebisi pai na bipai na obando sala émission tozaka 3 personnes ata na ndako na nga bako oyo sala bi émission soko sala mais théâtre to beta nanu mabolongo na se kokende nanu te to lala na se nzamba répondre nanu soki o continuer théâtre mais pona ngai papa na ya molimo na sengi kokende nanu te alors na mona ikende ti papa na ngai alobi na kena te seke na ana danger kuna danger zali kuna na kotia kiteti te na lingaka théâtre na kendaka neti na matanga na ba matanga ya makambo ya théâtre no kenanu te ponga na misu mibale ozoyoka soki oya sali ngai nazana nga na misu mibale donc toroko lo baboy lokola pasteur alobi que OK non théâtre était au suspendre makambo ya théâtre jusqu'à nouvel ordre batu na nzambe ko yebisa bino so bo continuer ou pas si on peut dire que mbaswana to baswana mibale babaki lo mbaso baza bata théâtre bon wana na oyeba na te oyo eza makila ya motanda ngalo oyo babouge eza maîtresse ozoyoka ekoyeba na mutasalenga bongo comment no paste eyeba penga na oyeba mutasalenga bongo na koyeba yango un jour na oyebisa oke Sandra naleka na émission na oyebisa ki oke na oyeba yango ngai na yebiso ke na masimba kisite tinde na komi boy mais na koyeba soki ya yaki na butu nga na oyeleka na moi na oyeba ye oya salinga boy na oyeba na ngai peso lelo nga na telemi bweza prière bato ebele Sanda so tali mutu nyonso na Facebook azolela maîtresse nzamba pambolo maîtresse nzamba batela yo maîtresse ekosila même Blaise Mozino na Grèce aleli maîtresse o nini tozaki na bino na Angola makambo na tikala omono na ngo te na tikala koyoka babwakeli olungo te oyo nini oyo esalami Glodis Kanda donc batienga na prière na prophète Keri Yaya Bijou Keri batika inga na mabondeli te nazana bango destin mbaki na Angola mwana matadi je peux dire charge à matadi donc il pas lobi na ngana ebisa na pesa maîtresse kala ba force nzamba batelo continuer à lusambo honorer mwanza na pesa bambo te belé sikoyo maîtresse quand solo bake okoyeba yona parce que na ebisa mbatu mso ebelo baboki na bomba sous de Christ au mona ke ya bitelo baboki ngamba su ngape funa sani ne ngape funa zongisa ngape funa zongisa parce que batu mso na yiki ba sangwa tina luka maîtresse to na benga maîtresse na téléphone eza na batu babesi ba sangwa na ke maîtresse alobi ba kozongisa pa ba kacher de trucs pareil ba kozongisa na mtu abokele mbasu lokwa mwana nzambe. Bon, oui. O wana soki bayoka ki bongo eza bongo na ko wanga na te. Nga sportif.
nayebani na discipline presque nyonso basepela ye nango te soki bango bakatie baolinga bakende nango take collègue na bango wana nga mutu nake te me nga nalobaki na bana na nga baorphelin na baorpheline na kolala na église libumu na se nzamba korépondre me ya bakatie oui basilikaki nango maître danger de mort place oza na mabor na pio na bibwe maîtresse bakatière basilikaki nango c'est bon que ezongisa baki ezongisa yo moko ke église olala otuta tolo na se pa nzambe nzambe a répondre. Je ne sais pas moi, quand tu parles de ça, est-ce que tu prétends quoi que tango le nzambe nzamba sa nzamba zonk c'est la mtu ana mbaso lokola mwana na nzambe, parce que nous on nous dit souvent que lokola bana na nzambe soki mtu asali yo mabe to limbisa mabe wana to tika mikumbe pa nani epa nzambe. Des fois parce que ça na l'église que soki mtu asali yo mabe to le la nzambe mawa nzambe likola banguna na biso nzamba kita mawa na likola bato ba osala biso mabe, je ne sais pas moi. Tant maîtresse zolo ba que ba catcheur so ba agir na ndenge mo ça dit maîtresse est d'accord que ba catcheur ba agir na ndenge mo ba zongisa mbasi wana. Tant maîtresse au église alaleli nzambe tolo na se aloba na nzambe nini ke zongisela mutu abwaki mbasu mbasu nga na ebisaki onini nga na botami na famille chrétienne zoka famille motanda famille angalo toyebi nzambe makasi eza bango baza ba collègue na ngai omoi nga mbasu ebandenga premier jour mutu abenga aloba na mwana na ngai leila ke zwa mutuka nga na ofuta boya po danger de mort na salisa mbasu boya na mabor mbangu na ozela bino me natalaki omoi so nazalaki na ba explika wana obiso tozalaka nango ya sport na nga koloba me natali na ebisi mwana nga te kozwa mutuka te kende na église kende benga pasteur po tozaka ya 0 mètre de Christ ayebe église nanga na ndako nanga soki nazalaki ke naza na posa ke na ya mabe na mabe nga okende pa bakatiere ozomona so na ngena ke na nzela wana me lokola na boyaki na nzela wana nde sengaki na kende na nzela ya losambo uzoka me tina oloba ona oloba danger de moi ayebi po abenga ngai komanga na zeli bino boya tenga na bite pasteur na biso ayaki na ndako ye mta traiter nga siko penda ça va alobi me na posa na yonga na bi na koya na isaki kana koya zomona ezate ke ngande na otinda ba quartier ke bokende bo bebisa te ngai te ngana ko otinda jamais ba quartier ke bokende bo sala boy po ba quartier wana baza ba camarade ya papa bana ngai ozoyoka ba mona ki mabeke mutu moko boye alingi atia mutu isusu ya maîtresse na se bana biso batikala ba ofele do ezaki neti katia na nda benga inga ezaki de a shoki azaki de na kanda po asali sangwa yeba ke emimanga ta musuna liwa me na boya ki okekuna na bina kende pa ya pasteur ti lelo nazana pasteur nde na yambi bino amutabimi pe na ndako nanga kotianga kisi pasteur innocent do nazozala na ye na ndako ndenge bazokanisa bakanisa te nzambe asungi ngai na bongi naloba na bongi mpo na otelema nakoloba te ke to na tika na boite na bongi wana eza biloko foi rende bible ezoloba la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc on n'a pas besoin de voir que nous sommes guéris, mais on a cru en Jésus que tobiki nanzela rondima. C'est ce qu'on appelle la foi. Eza penza bongo, eza bongo. Ya bon eloko mususu nga na kokoloba par en dehors nanga en dehors ya théâtre tozala na bolingo na théâtre penza tozala na bolingo soko moni moninga beti olibaku lukai po toyebani bandako kokasa te nde tokutanaka boye ou bien na matanga ou bien na bareunion toyebani bandako te toyebani bandako so moninga tuti olibaku luka benga ye solisa ye ezala te tosalaka mwa ovandi mupandi ya kotonga mais soki mutu wana ye obotongaki ye soka ye osolisi ye bien nzoka bouti ovandela kombo na ye. Ben si ce bito kende bien, est-ce que maîtresse a un problème na bato théâtre? Vous avez un théâtre eux ont un problème na bango. Te bango nde bazana ba problème na nganga zana ba problème na bango te. Est-ce qu'on peut savoir? Bango nde bazana ba problème na nga. Mais nga nazaka na ba problème na bango te.
est-ce que yo kondima ke mutu azobenga yo azotuna yo maîtresse olobaki boye yo yebite mutuna makolo yebite Sandra omoni yo tala mkoto vandaki babi olobaki boye moyebi yango te mais mutu anga azotuna bosolaka bien mazotuna likambo oyo yo yebite donc elaksi ke bango nde bazaka na ba problème nanga mais nga nazaka na ba problème na bango te bon ce que toko tuna boye maîtresse relation na yo na baninga no bozana bango ya théâtre oko se bozana relation manam na baninga no bango nyonso. Bon, nazana na relation na bango nyonso nazana relation na bango bien mais na komi na relation ya kopona a partir mam na ebisio oyo tuna nga likambo nga na yebite na ndeni oza kwa tizenga likambo nga na yebite. Est-ce qu'on peut savoir qui nani na maîtresse na problème o ba ba maîtresse balobaki boye mais tango nazoloba omoni monsieur mutu ye moko tango oyo kangwa oyo ba ke maîtresse alobi nanga pour tanga bakombo bato na koli pena na makambo na te eza bien te mais tango yi azotala ke nga na oloba ayebi ke moni likambo maîtresse oloba nanga ozoyoka moye na vanda na tonga na banda kotanga eza bien te tosala neti polémique ye pa koleka tanga kombo nanga mais tango natangi te azwa mayele esosolise ke muninga alobi ke soko yoki be bayebi soki maîtresse alobaki pusana pembe na ngai sana nga abunda na nga te na obundi so te na oyebi soki yaya so na loba likambo limbisanga soki na yebi yango te na olobake en tout cas ndeko na nga na yebi na nga ngo te so tosali bongo tozana ba problème te na monde ya théâtre awa na nini na Luanda Sandra tolingani te na oyebisa yo tosala mwa basambla te tolingani na biso te tokuta na matanga so amoni to publier ata bamoni biso to publier ba photo tolingani na biso te wana eza ba photo ya ba matanga ou bien wapi tokuta nu be ba réunion mais kati ya motema tolingani na biso te na Luanda pe tolingani te même epela loba tozo yoka basango na bino bolingani te eza pe ya solo tolingani te Sandra. Conseil ni okopesa na baninga na o ba comédien oza na Angola. Conseil kasi yango oyo na loba kiti eloko nga na loba ike soko moni muninga na yo asali mabe luka ye solola na ye soki alobaki na yo mabe soko moni atomboki tika ye ata mukolo mususu président biso Carlos azali président Carlos ateyaka maka neti ngavu masoba mamusu na bomaka de Chris ayebi président Carlos na ko yoka mutu alobi na nga likambo so na benka président Carlos ya Karmas TV soki na bisika président tala balobi bo aza papa nanga soka lobi nanga maîtresse yokanga aza pe moto na nzambe soka lobi nanga ke maîtresse yokanga na yebi nde na solola tika kotuna te président Carlos ayebi na tuna kate ngai mutu nanga na kenda kopesa rapport ya président Carlos alors na yebisi ba ndeko nanga batise soko moni muninga tutio libaku bon biso na biso tozana biso batalenge OK sana edzoka lobani akomema oka na théâtre mais so OK pas papa John OK pas président John OK pas papa Carlos biso presque batise toza toyoka bango na makasi opesi rapport akoluka ye moko oyeba tanini akobenga mutu wana po tozonga po papa Carlos asala mambo wana ye penda zongisaka bato so boza oyokana te 10 fois sala boyokana yango ni sponsor la président ozomona yango wana penza donc neti ngai penda pona nga na benga ke penda président na benga ke penda papa Carlos po nazaka na makam na yebisaka ye omona so lelo pe nazwi maîtrise na ndenge ya côté ya théâtre eza pa Carlos ya Karmas TV akonseya ngai mingi yango nomoni natiaka makambo so na se toluka tolingana to mingi te tozwi na biso pe te tobomana ya nini ozomona Bien, très chers internautes de l'EcoRDC, déjà à la fin de cette émission, Nasi Binomo Bolandi Ango, vous comprendre maîtresse, et puis maîtresse à Lubaki. Donc, on a Sibino que nous avons vraiment de retour, sauf que, bah, comédien ces derniers temps, bah, ça, moi, bah, tournage, n'a pas de crise. On dirait, bah, ça, bah, tout trop occupé, nous avons bah, tournage, n'a pas film, bah, on va au sala, et puis, tu sais, là, bah, on a moko, aussi, ça peut toquer tes yeux, aussi, ça peut toquer tes yeux, et puis, bah, par exemple, tu sais, il y a confinement.
wana na kati ya mboka. Maîtresse okopesa bambote na bato baolanda biso. En tout cas napesi nano bambote na nga na bao basungai ngai na bapriere na bango. Napesi Makanaki de Luster na Suisse, napesi Toussaint Ndolu na Suisse, napesi La Star Mamisa, napesi Tatiana Zoïda, namonaki Zoïba Tatiana Tati, napesi mbote mingi, napesi petit na nga vraiment Toussaint Atama na leki oyo o alinga nga makasi, leki na nga alinga nga makasi na poto eko sous-sol papa na Morino na Brice na pesi yo merci mingi na ba prière na yo ngai na telemi na biki Glody Kanda na pesi famille na ngai famille Motanda na pesi bino mbote famille Angalo ba prière na bino esali ke ngai mwana na bino na Angola na telemi na yoki bien bozala kimia na pesi yaya na ngai tozala naye na Viana président Agouti Mbenza le grand bijoutier na pesi yo mbote po ya na nga wana asuinga makasi na maladi oyo na kobosa na kaote na vi na ngai ya na ngai Agouti na kobosa na kaote na pesi bino nyonso ba oyo boyako bokomisaki donc na monaki penza ba prière na bino na monaki souci o bozana ngo na monike bozalaki na souci na nga na zana bino en vie na pesi camarade na ngai Chocho place ozali na peso mbote prière na yo komaki ladi na pesi bino mbote soleil bokwala ti lelo to sola nozo tiangaka na mabondeli nzambe apambola yo Là c'était maîtresse, on est avec la maîtresse. Quant à moi aussi, je tiens à saluer mon boss Jean Chubochubobo, na boss Anité Babi, de Christy Bangou, l'image, donc na peso bambote belé, ma grande sœur Nanette Movoto, Nadine Kadogo, na peso bambote belé, na boss Anité Ben Willy, le seul fantôme qui sourit, na peso bambote Dadou Dax qui saigne pour les autres, Dax Mia, la Babi, on a partenaire à crime. Donc on appelle ça mbote belé Tatiana Boya, on appelle ça mbote belé à ma fille Henriette, l'ifé tout kimpala neto, on appelle ça bambote belé na dejingenga, na famille na ngenga mobimba na bossa nte les beaux gosses babi les boss à bedachou. Donc on appelle ça bambote belé na ngana bossa na boum na message maro pesa ya baboué que film na biso à merci Chico Pouloulou na Didi Kambala et ça sélectionné na concours moko za na Brésil. Donc va sélectionner film on a concours on est en Brésil. J'espère que na ces émission au boss na gentil ba au lien wana ou ko permettre bino bo voter. Donc bo voter bo se petit sabato na bino bo se petit sabato na bino na film basalaki bo voter pour na film na biso merci Chico Pouloulou et merci Chico Pouloulou de Didi Kambala. Donc bo voter pa na film wana bo mon placement ba koma Eduardo qui a Eduardo Nonouche qui a landa al ba komi merci Chico na dadi bo appuyer wana bo envoyer donc ça absolument tellement bien film ça sélectionné dans concours wana ya Brésil. Quant à moi je vous dis au revoir bye bye.